Il se trouve pour lui un ange intercesseur. Ce soir, je suis venu me présenter devant vous comme un ange intercesseur. Aujourd'hui. Miracle de domaine na yo. Utato sosola kobange silaye. Koboti sabi komba domaine na yo Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Père, le prophète messager Emmanuel Dodi, Nzamba Pamulabino. Nzambe Alola Azalokumu, nous avons passé de très bons moments dans la présence de Dieu, la fête à moisson, autant qu'aussi la mardi passé. Alors Nzambe vraiment à Salaki Makambamunene et pas il y a mon Père, le prophète messager Emmanuel Dodi, la personne que Dieu a envoyée ici sur la terre. Nzambe asali prophète Emmanuel Dodi Nzambe devant les œuvres de l'ennemi. Nalobango bien à lingala pour que les gens comprennent très bien. Nzambe oyakela likolo na se asali mosakoli le prophète Emmanuel Dodi Nzambe devant les œuvres de l'ennemi. De la même manière, Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Et de la même manière aussi, Nzambe asali mosakoli naye prophète Emmanuel Dodi Nzambe devant les œuvres de l'ennemi o ezana kati ya monde o ya ténèbres. Na kofungola yango prochainement. Alors na yikaka na tali sabino ba image ya ndenge lekaki ndambu o ya fête ya moisson et puis bomo na ndenge mosakoli azui ndambu ya ye apesi pa na ngai. Alors il faut na garder yango makasi. Na bandi na koyeba ko salela ngona kimeno subola ndabo na zongela bin after those videos. Thank you. Les représentants de Dieu parmi les affranchis, il est là. Voici l'homme, c'est lui par qui nous faisons ça là-bas. Kolekelaye, babeli de l'homme azobika, c'est fait là. C'est lui qui reçoit et juste en sa qualité reçoit la récompense des justes. Emmanuel est Dodi. Il est là. Makaboué comme un goût. Makaboué comme un bien. Emmanuel Dodi kolekela ye lelo babeli bazobika kolekela ye lelo bakabami bazokambola Emmanuel Dodi. Voici le corps de Dieu. Voici la maison de Dieu. Voici les champs de Dieu. Voici la trompette de Dieu. Il est là. Il est là. Zoto ya Nzambe. Zoto ya Kristo. Ndako na Nzambe. La maison de Dieu. Kama Nzambe. Yewana. Clôturer 50 jours, il y a jeûne et prière. Oye bandaki le 28 mai 2024 à Awana Église universelle pentecôtiste et charismatique, ministère des affranchis. Oye kumba makana motona Nzambe, les oins de l'Éternel, le prophète messager du temps Emmanuel Dodi, petit frère ya Jésus-Christ. Oyo temena yango ezalaki la fête de la moisson. Mais bokanga pe boyebake mokolo ya mardi 16 juillet 2024 ezalaki nde somo na clôture na yango et pa wapi plus de 10 000 personnes
bakangaki Avenir Révolution ti 6e mairie résidentielle ezalaki plein na plein na kati ya église kutu kolobate bisika ya kovanda ezalaki soki mukete noko awe ezalaki terrible parce que débordement ya boye nanu commune ya Limete ezwa makambu ya boye te surtout na kokoma na ye tango akomaki awa azokita azotambola makolo bondi melangaike ekomaki lokola festival ya ba miracle pe ba bénédiction ye azoleka na ye me kote mususu batu bazali kopambolama batu bazali kokweya kosepela kolela ezalaki awa makambu ya boye nano esalema te awa na Kinshasa noko ezalaki opesi mbwa aboyi tala kutu awa mama oyo asimbami na Saint-Esprit zwa ndenga yo kopesa prophète mwana na ye tala ezalaki terrible zwa eloko oyo tala omoni ba prophète pe ba pasteur nyoso ya Limete oyo batielaka biso makelele midi tongo pokwa en tout cas bovanda na bino nano kimia parce que mosali na nzambe ya solo yeyo le prophète messager du temps Emmanuel Dodi yenda leki bino musika parce que modèle nzambe asalelaka ye puissamment et monani clairement batotu bayaki awa basepelaki e na suka ya mateya noko boyebake mosali na nkolo Emmanuel Dodi a déclaraki ba parole ya délivrance ya bénédiction batu bazalaki awa basepelaki balobi mosali na nzambe azalaka nde boye nyonso lingo pesa notre merveilleux cet homme a mis tumbaki mbeka pour sauver le message contre les barbares, les mifiti. Est-ce que bon dimi to yamba ene sengo to betele maboko? Tous les jours, bobo akela yembo. Na yoka botala kiye, ya $50, ya $20, ya $100, ya $200. Era kozonga aloba. Ah, zoka papa, toseka batu boy. Ayamba kabatu boy. Yepe akosepela na musala nyonso salaka. Mon pasteur. L'église yango oyo. Elingi yo. Elela yo. Merci matondo na musala nyonso. Osali. Esengoname maona mapeka totable na mupepe. Alingi yo fort. Bana Londres bazali awa. Nabo bazola. Na mwese oya témoigner. Aza Londres. La grande, Ariette, pasteur yeyo azo. Maintenant, l'ordre est donné. Parce que na Écosse, Manchester, on a toujours bougé mingi. Mais celui qui sera chef, il y a Grande-Bretagne, na Royaume-Uni. Na bandi mignons regroupés n'engewa. Voilà lingomba. Tolingi yo mingi. Ce jour na yon zambe apambola abatela yo. Maman Nathalie, coucou à toi. Je dis et je vous remercie. Tobeteni kolomabo. Yes. Il faut communauté na biso comme amunen. Oh yeah. Nalingi. Topambola notre merveilleux frère et pasteur. Bienvenue. Palobi amene zamba pambola ye. De long. Ayaki pour 2 semaines. Azonga lobi. Pona azonga. Pona misal. Cet homme mérite notre bénédiction. Et la bénédiction de Dieu. Approchez mon pasteur. Voilà ma bonne désolée là. Maman Sophia.
Boko sala na ye mission les choses. Voici vos sala qui non. Mais c'est gentil. Parce que tolingi yo mingi. N'ébite pona nini oso créer esengo ya bato. Eza mafuta. Eza onction. Vous savez, il y a un petit non? Abengaki ayamango na circuit taki programme na ye. Azongi pona aya. Azalaka présent kaniki tunangani. Papa Alexis Zamba pambola moto. Oyebi a décidé na bana oyo balala kawa azozwa moko akende Londres. C'est la dame futa moko wana aya kosunga famille na ye. Parce que pasa ana lare. Bapano mona yo nano pesa monga pano to tatabana. Bapano na ena bambonga. Et puis ndenge bateye pa ya passer désiré. Nalo wana azo déplacer ba pasteur. Sur ba pasteur. Mon degré. Mais na kornanga. Bake bazongi. Ali parmi les gens qui changa, kaniki tunanga na nyonso ni. Oyebi era mi rendre compte que dans un miracle, 4 instruments. Moni nenge bolati. De nenge lingomba esengeli kosala. Ah? Bayembi balata boye. Pour éviter batebele babika awa te. Soki muyembi obeti ya awa. Toko la tala nzembo to toko tala boye. C'est beau ça. Je vous admire. Kale tokoli na makamazambe babanda kolata boye. Oya basere si babeta la boye. Ça c'est bon, non? Est-ce que tomoni bajenu, tomoni mi pende? Est-ce que ba matisi e komia? Tu veux mater tobe tami otala nan? Hein? Ana makola minene? C'est ça la bien. Et loko pasteur na nyonso akamusangai. Et on a kanisi pasteur elunga. Mikolo pasteur elunga lo belanga langage moko. Koma zo benga ngai. Pasteur ya miracle. Pasteur elunga Dieu donné. Que Dieu vous bénisse. Maintenant pasteur bienvenu. Il s'est permis qu'on sa la démarche na monarchie anglaise. Docteur, azana ba entrer. Boyebi que roi sana cancer. Na princesse. Famille mi balé sur cancer. Bien mais ça scandale. Na ba entrer azana yango. Akoti simikanda. Soki boyambi mutuan. Akobi ki sabino na cancer.
Namona foi ya boyete. Il a crié en moi, sans tokutana. Non, non, toi va passer. Asali na mbakadi, babonde la kaye mangembo, babetele mabolongo, pona nini, osali biso boye. Lobite, bana mai, te. Dodi c'est du sérieux. Mangembo, kuna mama Sofia. C'est la plus grande église. 7-8 000 membres. Ndef aza représentant là-bas. Ndebiloko atiki. Nakumbani na dodi. Kuna dadi ateaka. Ana bikamu ate. Dodi azana bikamu. Papa oyo. Akei. Nakuru aya. Soki kaka dodi aye. Azoye la bino mbongo teme. Akobikisa kaka malade. Et la démarche avance. Si il reçut un tel exploit, il a été une bénédiction. Il est en train de tranquilliser. Hein? Vous vous souvenez, il y a ceux qui ont tranquillisé mon esprit. Pasteur Tolingi Yomingi. Continuez la démarche wana. Nana souci plus ya roi te, nana souci ya princesse. Oui, je suis capable. Simbi. C'est la nappe sayo ba élément na bimisakate au présenter ou interpréter les bango comme on est abikisa moi simoko ya président azalaki na cancer dodi oyo soki bobengi sasungeso mama komaki na mutuboye loboko ya do de zongi sa mutu normal. Père ta mémoire ici là. Avec ça moi si beaucoup ya président cancer. Pesi bango payer hoje. Yo princesse. Do dia kwa kusenga mongoti. Akwa ko tia chanza. Vivre. Ngene lingi mena. Ndenge ayaki nazo pambola ye nazo tshela ye mafuta spécial ya moisson azonga maintenant azu pouvoir ya continuer ko sala musala bino bana supporta kabo pambola ye. Pasteur, fukama, pianga mafuta. Yelanga elamba. Joga siya. Now pere na yayo. Ye wana mama.
Yo olingaka efora Zambe na ngai. Oyo atinda kingai. Azwa ndambo kati na ngai apesa yo. Lelo na wendre yo. Ainsi lilo baizolo ba que personne et personne alors. Mokwa simba ba wente. Eloko simba yote. Yabatu bakufana bazana bombo. Yabatu na ya milimo. Lola efumwa mapona yo. Erokochela babeli maboko babika bakangami bakangolama erokoloba bana batu babika nde musala toyelaki c'est fait. Ma pasteur, venez l'encourager. C'est fait, c'est fait. Oui, vous êtes ordonné pasteur dans ce message. Que ne sale l'ensemble bana ya batu babik. Maladie ezalana yo musik. Ozangate. Soko beleli ayokayo. Musala ya nzambe epesaka oyo mokili epesaka te. Devant nzambe na devant lingomba ochami mafuta kende liboso. Je dis et je vous remercie. Voilà. Zema mambo. Yo ulinga efora. Ilo kusimba yote. Ya watu wakufana masanabu. Ya watu na ya milimo. Lola efuma mambo. Erokochela babeli maboko babika. Bakagoma. Erokoloba bana batu babika. Hosanna, Hosanna. Amen. Je vous remercie.